Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote bandeko na biso ba libanda ba congolais nyonso o baza libanda mbote na biso mbote. Chaque fois so bomoni na bimi na média to na télé pona loba ezaka pamba te ezaka likambo. Lelo na Kinshasa mabe ekoti mingi. Lelo na Kinshasa ba réalité eza ebele. Lelo na kansabomo na bomoni na titre na biso tolobeli mingi likambo ya gratuité ya enseignement. Gratuité ya enseignement oyo tolobela oyo ngana zonga toujours nanu na source. Na source na zonga pona nini poto yeba likambo euti wapi ekomi wapi ezokende wapi. Tomonaki la fois passée bana bautaki kozonga classe. Chef de l'État mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo a respecté qui parole là alobaki gratuité ya enseignement. Tango alobaki ndengwana totika le mona grève te pour chaque année bande konazo sabino chaque année avant rentrée scolaire et salema grève na ne bandaka grève un peu mona ono bayokani enfin bayokani enfin classe zonga do wana eza coutume na biso chaque année za rande wana. Mais année oyo to moni quand même que grève salemité bana nyonso bazongi classe to kumisi nkolo nzambe merci nzambe classe enfin to solution nde baloba na kati ya constitution na biso ke gratuité ya enseignement oyo ndeko na biso Joseph Kabila betaki kara pendant 18 ans. Kara kutuneti article ana existe raté. Kara donc kara. Mais alors je vais respecter la constitution dans son entièreté. Mais na ebité entièreté ngo article wana yata la nango te. Ti pasilisi mandat atali kutute donc yé taliété. Bon problème ezate yé comme atala qui était successeur na yé mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Azui quand même likanisi wana ya ko respecter l'article le plus négligé. Je souligne bien l'article le plus négligé. Ezaki article oyo ya gratuité ya enseignement wana. Donc ba betango kara mais Félix Tshisekedi aye quand même alobi bon bana bazonga en tout cas likanisi wana atoza ndoki opumbwaka mwana no azonga classe ya ofele soko sepelité. En tout cas, kindokino na ebité sko ekomi a forme nini. Batu nyonso ba sepelaki. Mais ngana tiraka toujours attention ceux qui mambezo le karamboka nazara. Batu pouvoir so ba lobby na batu opposition pe so ba répliquer na tikala na kati siko na bando sala analyse. Opposition ba lobby te. Basali yango na loyenge. Basali kalikili bien te gratuité enseignement oyo ekosimba te. Ngalobi mais c'est que opposant na biso baba ndoki nini enseignement mineza la gratuit bango bazo bundisa na enseignement opposition ya ndenge ni to bandi ko vanda mikolo na mikolo tozo tela la gratuité enseignement mais doute écoute la ngata na landaki élément oyo président na biso ya mboka taba tuna qui est pena que est-ce que gratuité ngo ko salema pena
na etandi nyonso ya RDC alobi toyebi nanu te mais mbongo ezali tokozotala babi président Koti doute na mboka so président Koti déjà likambo doute. En tout cas faut bokebela on faut bokeba président Koti déjà doute alobi mais tokotala mbongo ezali tokosala on wana poko bosana te ke enseignant pour la gratuité et enseignement il nous faut au moins 3 milliards de dollars pour nchiki mobimba mina don nchiki enseignement primaire ezala gratuit. Il faut 3 milliards. Oh biso to ça na budget à peine to bunda na 5 na 4 milliards to na jaraka place wana. De so ba longoli kan nchiki tout le monde mpiaka. Tout le monde nzala. Na bipete fo ezala yango po ba jour mbongo yo mona na te, ba jour mpia ki na kin na niveau moko ko kondima te. Mais totali lisusu taba ministre bazwa ki basala ki remise et reprise ministre ya enseignement primaire et secondaire Willy Bakonga ayemba la moko alongoli makambo yo président lobaki gratuité donc ya biso to yebaki gratuité banana première ti na 6e mais comme les loyo balongola première na et ce qui 6e et comme ba 7e ba 8e na yebité bon do balongoli logo la secondaire ba ifasango ba che 7e 8e je me souviens de la to la moyo yo lisuso 9e 10e 11e pour la Congo te yo na biso sonité 9e 10e bon les aboul ceux qui vont faire avancer biso ça va tondimi Willy ndeko na biso Willy Bakonga eloko akotaki ka ya liboso alobi non banda premier ti 6e oui mamuna bino a gratuité c'est bon mais 7e 8e ba refuta ngalobi vieux Willy vieux Willy bon vieux Willy ngalobi mais vieux Willy a télémeli président ou bien ndengeni bon comme président ça en États-Unis nano azonga ki nano te po azozonga déjà bon tout à la nan bana pe ba 7e 8e ba mso balobi ba kofuta na bango mbongo te ba ebikiza gratuit ba petit mo utu ba la peme na ngawana ezala soki yaya atangi ane oyo baneko ya babando bunda na leki mususu atangi mususu botika ye kaka aotanga kaka mena moni ane obango no so bakenchik na betaki maboko ça va quand même mais likambu ya motu ya otozo sola na bino lelo do so bomoni mna na bimina sola na bino bandeko na ngai ba grève e bandi ba grève lingaki banane bandeli ya rentrée grève bandi ko salema première mois kaka totangi bana batangi kaka 1 mois tozo kende deuxième mois ba grève bandi tina ya grève eza nini bandeko na ngai do oyo esali ke bansenya ba fâché eza nini bansenya balobi surtout l'école conventionnée catholique balobi oui tondimaki bana bazonga ofele mais enseignant lelo pe babandi kosenga salaire na bango balobi salaire na bango faut izala entre 800 to 900 dollars. Makamusko oyo epiake sengo to elengi na mboka yango oyo 800 to 900 dollars. Or to yebi déjà que l'État alobaki azopesa bango 250 dollars. To yebi te bandeko bitumba wana eko suka ndenge nini. Ndeto oloba boye eza be école mususu bansenya bazopesa lisusu courte bandeko bana na bino nde baokendaka na bango pambao do baokende bavandi nde bavandi na bango wana banda tongo ti 12 ekoki chikicha chacha babimi
cour epesami te mpona nini banda to bandaki ti lelo enseignant mbongo na ye azwi te nga lobi par curiosité na solo nano na baenseignant mais bavie problème nini président si asiraki bino déjà l'art na bino ezoya l'art na bino eza nango ezoya mais nini lisusu balobi oh député azozwa 13 000 faut ba jour ba ozwa ba 4 000 pour na ba voter budget mais 4 000 Bosco pourquoi pas biso yo toko banda kozwa ata 900 wana tali oh idée oyo pesa moi bien ce qui enseignant bina Congo bando toucher moi 1000 na moni ya mbalo moi ba diplôme eroza ya malunga et puis cop aussi dans ma classe vie oh non biso to wana posa ya 900 ou bien 800 ce qui yango te niet to pesa courte alobi oh mais bino ngana ebeli ke salaire na bino bozwaka na bino ba $150 mais na to ya 90 ça tala Congo na makambo to longwa na to ya 90 depuis soki muzitu lelo tokoma na 165 mais ba ofuta mutu na to ya dollar ya 90 tala motema mabe. Il y a des dinosaures au Congo, il y a des monstres, il y a des ministres monstres, il y a des ministres dinosaures au Congo. Na Congo na biso mona ministre dinosaure, ministre ndoki, ministre sorcier. Yé moko so yazo so salaire na yeso balobi to betele auto ya 90 euros l'article 14 spikil boye mais il y a bien des autres spikilés il y a enseignant et l'oroté bandeko bon problème exact to kay li susu to landela bien to ko landela to ko tala bien enseignant mususu balobi nini balobi bango déjà ndenge ba yokana na bekol na bango surtout bekolo ezaka moi VIP pour na kini bekol VIP zali bekol ya pasi pe zali mais bekol la VIP ba yokana déjà ke bazwaka ba enseigner musubu mona kana bazwaka ba 500 balles bazwaka ba 600 balles ba 700 balles bazwaka ngo déjà so muto outi déjà na 700 balles azaka déjà na vie à $700. L'État a ramené yeti na $250. N'habité ma kofi oyo to komona ye baju musu be inspecteur soki ba ja ya paye soki ko banoza ila ndenge nini ba obetana na ba professeur. Le professeur déjà zaka déjà na 500 balles na ye. Après bobendiye bokitisiye na 250. En vivre ndengeni. Point d'interrogation. Surtout que na ba professeur o babano bendaka 150 balles. Bobendiye na 200 balles. Na to oyo bino moko kaka boyebi. So 250 balles wana eliko lo bateke akomi ko futama bien. Mais peut-être bano beta mo ba cop na ye po awa bansenya ba koma kosenga ka ndenge ba soda basengaka soki na camp militaire on lokelo ben infraction soki infraction teo ya mwa mai je wana kota ti na alimentation do oye na alimentation okoti simbongo mais olingo bima lisusu type wana sécurité alimentation zolobo ya mai ti mona tuna ye mai yango banda tongo na mona bat ba oleka kaka ba opesa ka yo mai mais libumo yo tubuka yo te yozo melaka ba mai lolombo elobi nango vie na ngai molia lolombo bandeko sikoyo to longwe oyo bokomisi na $250 mais ba avantage nini ngazalaka nango na école wana mwana ya yela ye 100 francs mwana ya yela ye 200 francs et yaka déjà ko couvrir abimi pe lokola na moi 300 400 balles na ye na ndenge wana ba OP ya 500
balobi biso mbongo wana tokozwa te nazoyebisa bino bandeko cacophonie ya kosakana te so tozokomituna est-ce que gouvernement ezwaki temps ba réfléchir sur makambo ya enseignement ya gratuité ya enseignement ba réfléchir sur yango toté est-ce que chef de l'État alobai kaka po alobi po comme ezali promesse ya campagne bosalela ngo ndenge boyi kosalela ngo toté sikoyo bandeko tozoyeba te anango ekosukela biso ndenge nini mais eloko moko nga nazosala constat projet ya chef de l'État ekoki kosalema mais ekosalema na kokoso ya kosakana te na sens nini totalaki ndenge campagne esalemaki ya bato ya FCC projet na bango eza différent na projet ya cash vraiment eza différent ba projet wana sotelema mibale ekokana te siko awa mutu aodirige mutu ya cash bango nyonso nde otolobaka no nde eza boye soki mutu akomi membre ya gouvernement alongwe kozala membre ya parti politique bokosi bazalaka ba membre ya parti politique parce que bacontribuaka na baparti wana soki pe aleki omona na likambo parti politique wana yaza na kati wana donc ngai eloko wana boko convaincre ngai te ke ministre oyo tango akomi ministre mamba parti ekwei akomi ministre akomi kosala pona l'État bon akomi kosala pona gouvernement akomi kosala pona mboka azo sala na mboka mais l'étiquette ya parti na ye soki parti ne lobi obimisa mboko te yango monaka ministre moko boya zalaki awa kala mingi te oyo président signé ordonnance présidentielle boye décret hein et azo ordonné maintenant ordonnance présidentielle que likambo yo eza boye bosala boye ministre wana boyi kone ko exécuter ministre ya FCC aboyi na ye asala ngo te ti ya utolongwa pe wana asala na ngo te donc de bato wana FCC na cash un jour bobenga ngai mbikudi ou bien bobenga ngai prophète ou bien bobenga ngai soki nani mais je wana eza ekosimba na ngoti ekosimba te po nini po soki ezaki Willy Bakonga azaki ministre auti na cash peut-être alinga ya oloba te ke 6e na 7e batang peut-être alinga zela président ye a monisie que non président par rapport à boye nga na moni fallait 6e na 7e basa nini batang bafuta lar bafuta mbongo pardon masali yango te yetango akomi projet na ye ya liboso aniati 6e na soki 7e na 8e baba na kofuta mbongo eloko liboso ya bandai nango oleke abanana no bekolo boy faut babongisa bekolo boy pour jusque là bekolo pezaka ke belete nga baroka sa ke ministre ko banana no to bongisa bekolo to somba ba livre bana batanga na ba condition ya bien boy mais ye eloko liboso yeli alobi ofuta la mais ba vieux mbongo bozwaka wana mbongo wana bena finalement peuple congolais asala commande na banki nini ba ou bien asala place de cop nini ba ya batiki la bino ba monta oboluka comme ça botika na ta peuple ngo kimi lokoso mbongo boeti wapi botala na ba ministère nyonso ba remise et reprise salem mais jusque là eloko ezo décoller eza na ngote mutu so yebiso na gisha sa te ministère boye likambo nango ezo simba lukuta wana bena lokuta parce que soki ministère moko likambo ezo simba boko sentir ngo bino ba petit peuple boko sentir maramo ke likambo boye ezo simba boko sentir ke cop boye du moins ça va
mais peuple ti le peuple congolais a souffrir ko souffrir ko mukie a purger bandeko nazo benda pena mwana no matoi et pas ba ministre o ba yesika bo pesa moi image à bien vous avez un FCC pour FCC à part black peuple linga binote wana na photo lo bana ngo na vérité peuple alinga ne binote so ipe président biso Tshisekedi akomi ko yinana ba komi ko yinaye eza efeka ya kosala alliance wana peuple koma ko baye alliance wana sepela na ngo na alliance wana te mena osenga place nyonso zali ministre sala pona bolamu ya congolais ko sala bolamu pona kingakati te kingakati eza déjà na mbongo kingakati eza déjà na makamu nyonso kingakati eza déjà ba esali 18 ans na pouvoir résoudre déjà o ekoki kozo po ebisanga te ko ndeko na biso Joseph Kabila azangi loko azangi ni azangi kecha bien te azangi chaussure bien te azangi meuble bien te azangi do azangi te asia sali tanaye est-ce que cette fois-ci bokoyo ke la ta peuple wana mawate peuple wana mawa na ndenge bina ya malamu ba grève bandi déjà kaka na tongo boy grève bandi siko to ebite ti année erosila ba grève salema combien de fois malamu kutu bo libérer bana bazonga na ndako bavana na bango déjà que politique o bozo utiliser wana politique eza ke ba para ba ebi ba libérer bana baye kotanga mais bino bo pesa na bino koute politique moko vraiment mabe po ba koki ko lekisa pe trimestre mobimba oyo bazui na bango eloko te mais bayaka chaque fois mais bazui eloko te buza na motema wana motema malamu wana ya olobata biso to moni par rapport ya boye bana bavanda na bandako mais na ebike chef de l'état oluka azwa solution na mwana vraiment azwa solution pour peuple wana oyo ezolela butumo eza kitoko penate papa moko ebisinga lobi soki ba député ba oyi ko kitsa salaire na bango po ba pesa et pas ba enseignant na ebisi eza vraiment moi passi parce que qui député comme cop le rôle l'église comme cop le rôle ba ministre comme cop le rôle ba cop tout eso ko exister bozo rappelle sous copia ba député boche na kati pourquoi na lobinde wana ba député belé ba sali ba campagne na bambongo na bango lelo aleki tango aleki eloko liboso o banotala na mbongo na ye oyo a dépenser mbongo na ye wa dépenser azana posa mbongo na ye wana ezongo après akogisa ba rêve na ye oh non nano voyage payer tel te nano sala boyete fois sala ngo po akogisa ba rêve na ye sikote ngozolo bake akitisa salaire oui ba ko kitisa salaire ya ba député prenons l'exemple ende ba manozo ba 13000 ba che atteindre 9000 so ba che na 9000 wana nini o bana ko se passer bandeko ya lisolo oyo chaque fois tozana na palais du peuple kuna mamba bonzambe la kate kuna mutu na mutu ye abende intérêt na et comment président sengi likambo boye loi boye eleka ba député ba vandela ngo ta ba vandeli ngo e koleka pete et preuve neke ba député na biso kaka oyo ya Congo central o ba uti damelar na Congo central tout le monde a na posa ya gouverneur na vice gouverneur baza na disposition ya justice mettons mbongo etambola ye na Congo central tout mona ini ba député ba vandeli ngo ta ba vandeli ngo boko sala nini bango bato bo votaki soit déjà bo votaki moyen bozo décision mususu ezate donc ba ozongi c'est biso gouverneur na vice gouverneur oyo abima mutakala na télévision donc ba ozonga wana ba ozala réhabilité
so tolongo lisusu place wana tozwi likambo ya 9000 kaka na 9000 wana ekozala ke badepute babanosala mambu ebele yanko bapesi bango 9000 kinga kati so elobi bo bango bapia bino 9000 na bino bana na biso tokoajouter boye bo revoir constitution na constitution wana ezala ngai Joseph Kabila naza na nga na droit ya repostuler lisusu tokotia makelele bato bakokufa mais comme bazwaki mbongo to comme bakozwa mbongo basala nini bavoter na bango kaka dans le Congo ezaka te ke député zo voter na conscience ne te elaka mbongo etambola enveloppe etamboli mutatali na kopa ngo po eza kopa na kopa ngo batie kombe ono likambo to voter batambwisi a supposo ba 3000 bon ça va o keneka kuna qui sont pour na likambo moni batunyo so qui sont contre moi 2 personnes 3 personnes balakisi oh non elo boy ba adopter yango donc tokeba côté tozokende mabe so mutu ayebisi oke o pays ezokende malamu ate wana kosio pays ezokende mabe talaka lelo mboka mobimba to na budget na minute oyo toza na budget mais mboka ezotambola to na biso na budget tozokende gratuité enseignement bazwi eloko te tozokende pe kaka kala mingi te tomona na baentreprise bagrève bandi kimi ezala na baentreprise publique po anini po tozozela baengage soki banome bamandataire ya l'État so batieka bamandataire ya sika bango mpe baye na bapeti na bango bakoti na batru nyonso so oyo baotikala wana basentir ke DG aye sika mpo DG bayaka na kosenrichir vivre na mboka lokola Congo estomac pasi moto pasi mamu nyonso ya pasi donc nayebi te mboka yango tosala vraiment nini esengaka tofuta nini mpo tozala pena na kimia lokola bato mosusu mais franchement na mboka oyo tozosouffrir sur tous les plans ministère nyonso ya na problème nyonso eza à revoir donc héritage oyo grand prêtre Joseph Kabila atikeli biso yango oyo nga bando yo waka discours ya grand prêtre oh non le pays va mieux le pays va mieux va miango en tout cas bolimbisa natikala omona place mboko ezalela bien te ba o ba mona yango bien peut-être bazora lar na ndenge moko boye mais na ndenge mna ya normal non neti jeunesse na biso nde toza boye na mboko oyo po somba ndaku pe na normal na misala o tozosala ya mwa pasi po kinkole pe zaki moins cher mais kinkole pe mata donc faut kende na ebite cité weza sima ya nécropole kuna na kati kuna donc na ebite zala pe na mutu ka po kenda ka ba entretien le pont ngo po sinon le pont ngo ya obunga na ngo lisusu bande wona nga lelo tozokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso tolobeli mingi lisolo ya gratuité ya enseignement et puis ba grève ndenge bandi déjà do bande wona biso na poto bocha biso mingi na losambo mboko yo bocha ngo na losambo bopia biso pe ba idée ba stratégie ndenge nini to wi ko sala po tulungwa nanu na makambo moko ya mabe mais ce qui est sûr ba grève et bandi donc gratuité enseignement wana ekomi likambo ya kokoso po ba grève et bandi nde ba grève et bandi to ebite ekosuka wapi ekosuka ndenge nini do bandeko merci pour na lelo tozo suki sawa mais na pesi mbote na batu nyonso oyo bazozwa temps ya Rolanda biso bopesa pe ba suggestion na bino to ba proposition na bino to ba idée na bino pona yango na kemba la moko pesa mbote na ya Ulisionga Zowenkiambi frère Richard Madeka
bandeko nyonso oyo balandaka biso nayeba yo kombo nayeba te donc na pesi yo kambote esi kozali bobosana te ko s'abonner bo s'abonner tango nyonso awa tolobaka na info 16 sotisi ezalaka te awa koyoka te o intel balakisi nzoto na ye te awa bilo wana ezalaka te awa eza pena information likambo ya motuya oyo tolobeli lelo eza gratuité ya enseignement nanu esimbi te nanu esimbi te jour pe ekosimba tokoya pe kaka koloba awa ke esimbi po jusque là nanu esimbi te moto akosa yo te ndenge oza na poto wana ono gratuité enseignement esimbi te nanu esimbi te nanu esimbi te jour ekosimba tokokosa te tokoya koyebisa bino bandeko gratuité wana esimbi tout le monde d'accord na Kinshasa okoki kotinda mwana na yo na nchik okofuta eloko te mais mpona lelo kofuta na monike eza nanu mpo baenseignant bazwi mbongo te grève ebandi nayebi te grève yango ekozwa combien de temps komatela bango salaire nde kaka na explikaki baoyo bazali na 500 okitisa bango na 250 baoyo bazali na 150 na to ya 90 komatisa bango na 250 nayebi te place wana soki ekozala ndenge nini et puis dollar banda mwana mboka Félix Tshisekedi akota na pouvoir bandeko na nga dollar emataka kaka ezo mata nango kaka neti na minute na tongo na moni bato musu bazo changer na 16700 wana na tongo po na kini cadence ezaka mona pe na buto lelo yoka 16800 lobi bokola muka boye 17000 bolali lisusu 16000 ah non mboka ata des autres des alarmes ya biso eza ya koleka eza vraiment ya koleka l'état kozwa koto décision na ye koto okina kokuta makamunde mususu est-ce que kondima voir même publicité donc on mona publicité entreprise moko songolo ba yebisa bino produit na bango ezaka 500 francs moke na terre beaucoup ti produit ngo 900 francs est-ce que entreprise muto ko ça ou bien bato wana ba donc eza ya osakana te to eza do makamu mususu de okocha crédit na téléphone de faut mon crédit pour salélité moi ko retrouver ka ke babenda ki au crédit na ebité imagine nini courant do ba boko sa pena ke na mois mobimba bobeti 2 semaines boala na courant te et puis ba place mususu courant pesa raté eza lisusu te mais facture et puis ba yebisi bato wana bo futa facture wana soki pe ba futi te babakiseli bango moni mo ezo ya lisusu babakiseli bango wana mbongo likolo bazona bango na courant te mo wana pe ye lisusu babakiseli bande ko ebele ya poto bakutana na baka wana baya basomba ba mapango awa bayebisi bango non lupango sombi eza na basana retard ya 18 mois bafuta facture ya courant te bato bazalaki wana déjà kutu courant bakata kureza kana ngo lisusu te me batangela bango kaka bamo motema mabe ya boye ndenge ni est-ce que Sodome na Gomorrhe to yoka eza oyo te ayebite mboka ya ndenge nini oyo bo bandeko merci na bino merci na ba combattant na merci pe na bato ya bandeko ya ba fasciste ba mbote na bino merci na ba congolais nyonso oyo bazali banda mboka na biso to kolemba te to lobela ya on époque ya Kabila to kolobela ngone époque ya Tshisekedi to kolobela ngope na époque ya après Tshisekedi pour après Tshisekedi to ebite peut-être Mosengo pa kozwa na ye pouvoir Mosengo ya cardinal te Mosengo mususu akoya na ye pas azui pouvoir mais nazo yoka déjà il paraîtrait que les vieux Mosengo na biso oyo azali remplacer et pas Fridolin Ambongo donc fallait comme mokonzi ya seni et ça fait moi bien ce que les vieux Mosengo azupe na no moi seni wana total ndenge ya kotambisa ngopo kone nanga tambisi seni na mbutu na zebiso mais kone nanga na pomba atambisi seni na mbutu ya kosakana te. Merci bandeko, merci pour na lelo tosukiawa total na no makambo ya gratuité enseignement ekosuka ndenge nini botika la malamu ciao.
Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,